Si maman était là, ah, maman Victorine. Si maman était là, maman Mulungulungu. Oui, Nazaré pas va contre-maître. Ok, ça va contre-maître. Oui, Nazaré Kuna. Après, na longwe Kuna na mois de mars 2020. Oh, Mandala Nangai. Eric nazosela selilo basuka kotika nga bongo te yo mokolo na ngai fongola ya motema eza na maboko no Mandala otutela tolo yo na yesuka beli wango oloba na bato yo na yeboko tikalako kabwana te ataliwa bino sanduku moko mutambala Congo Winner TV cheno yo ya malamu ye na Congo bino nyonso bo s'abonner kuna ye kuna information ezalaka na temps réel ya koluka mosika te yango eza toujours pene na yo Congo Winner cheno yo ya malamu eza vraiment bonne. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Bienvenue dans cette émission Tout le Bel soit avec Nadia GB. Mesdames et messieurs, bonjour. Partout dans le monde, vous allez suivre cette émission. Bonjour à tous ceux qui me connaissent. S'il vous plaît, continuez de vous abonner massivement sur Congo Winner TV. Vous ne serez jamais déçus. Je vous ai toujours dit, si vous voulez vraiment être informé, vous avez besoin de l'actualité, n'allez pas plus loin. Il suffit seulement d'aller sur YouTube, vous cliquez seulement Congo Winner TV, vous verrez cette émission Tout le Bel soit avec Nadia GB. Elle est là. Vous likez, vous commentez, vous partagez l'émission, ça va nous faire plaisir. Bonjour à Madame Sarah Kabounji Bambote, bonjour à toi. Hervé Louzolo Mbote, bonjour. Bonjour à tous les Mbala, Reneli et ses frères et sœurs, je vous aime beaucoup. Fabrice Kabounji Bambote, bonjour à toi aussi. Mbote, bonjour à Constant Mayasi Balobi, protéger base na Tirking, alors protéger ka base. Constant Mayasi, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour moi. Les boss héritiers Poma Bambote, bonjour à toi aussi. Alors, nous voulons parler de la musique. Vous êtes sans doute de connaître que dans notre pays, il y a des choses qui se passent dernièrement dans la musique. Voilà pourquoi nous avons cherché un bon chanteur de notre pays, République démocratique du Congo. Il s'appelle Gérostar. Il chante tellement bien, je lui ai écouté ces jours-là, je me suis dit, oh, il y a encore de bons chanteurs dans ces pays comme ça. Ah oui, il y a de bons vrais chanteurs dans notre pays. Il œuvre auprès de Messie Ig, c'est comme ça que j'aime d'appeler Binafile de Tobengakae communément, Géro, Aza, artiste et musicien. Il y a Binafile à Evrakakuna, Pona Biso Banada GB Tobengakae, Monsieur Hugues Tosepelara, Kobengae Migi Bongo. Géro n'est pas seul dans notre plateau, il est avec un mignon garçon, hein, merveille, il est comme c'est comme ça qu'on l'appelle. Merveille, je l'apprécie. Des fois quand je regarde Merveille, il n'est pas comme musicien, il est des fois comme un frère à Christ. Il faut tout un peu Merveille, moi 3D questions. Aïe, ça biso ba titi douala tsaka uta la ngambwana ndaye na ngamba musique tondenge nini Gérostar. Bonjour. Oui, bonjour Nadia GB, la couleur d'origine. Merci. Ça va? Ouais, ça va très bien. Déjà, on est en pleine forme maintenant. La merveille comme chef Nabiso Ragamo Philo Massi guitare. Donc tout ça. Merveille comme Pabalobi garçon mignon. Bonjour. Bonjour, merci Nadia GB. Ça va? Ouais, je me porte tranquille. Merveille titi do. Et Ranignon. Ah, era façon là. Era façon là voilà. Non, je venais là-bas. Alors, comme on parle de la musique, moi j'ai l'habitude dans mon émission, si je reçois un artiste musicien, il faut passer là. À ce moment là, on a TikTok, tout Congo Winner va comprendre que nous avons vraiment un artiste musicien à plateau Nabiso. Nadia GB na kolela. Bae bozana ba mama boy, bobatela bango malamu, po mama za richesse pe bonne. Natango ya pasi, tope ba chagrin ya mokili. Biso bae tozanga ba mama nde tolobaka boye.
Si maman était là où Chalula, maman Rosala, Sirena. Si maman était là, Gama. Nambeto à l'hôpital, na maternité pasi. De mwana mwasi à Koganga. Si maman était là, si maman était là, pona nini boyeo. Si maman était là, ngama. Si maman était là, maman Victorine. Si maman était là, maman Mulungulungu. Mabanzo ekauka katena motema ya moto alingaki. Nadia jebe na kolela. Nakoyemba na kolela. Nga nakoyemba na kolela. Nakoyemba na kolela na mawae. Si maman était là, maman Victorine. Si maman était là, maman Mulungulungu. Merveille comparaga mon fil. Balobi wezabilo on abiso. Boyo gango bien. Merci beaucoup, Gérostar. En tout cas, j'ai des larmes aux yeux quand j'écoute cette chanson. Et j'ai écouté ça quelque part, cher abonné. Franchement, j'avais vraiment de larmes. Et attendre quelqu'un chanter maman comme ça, moi, ça me fait du bien. Je suis la maman de Samantha et d'Oxine. Alors, quand une personne est en train de valoriser la femme, moi, ça me fait plaisir. Là, je salue déjà ma maman, Maman Bati. Je t'aime beaucoup, papa. Et mon papa, le colonel Guabins. Je t'aime beaucoup, papa, toi-même, tu sais. Et que Dieu te garde longtemps pour moi. Géro, dis-nous. Inspiration Yanzembo wana et y a kindenge nini chanter maman et ben bon, moi j'étais là souvent biso ba artiste tozala na habitude ya ko sala pe promotion na biso na ba réseaux sociaux pour biso linga mingi visibilité biso toyebani pena moi mingi te toza sima Nostradamus de façon que toyebana na sala rapé moi ba bilo na ngamoko ba création na ngamoko na ba réseaux sociaux na chara ngo quoi et là na papa moga yake pananga ayesinga j'ai on a moni oyemba ba blo ba ready mi ponga ba ready ba Al Pacino no pesa ngwa batu ba binga bien te ba yoka pena bien ba comprendre bo juger par rapport à boulot quoi donc ndé apesa nga bisinga nga mama na nga kufa ya 25 ans nana poza oyembele nzembo mo bo nzembo ngo mutu mususu ayemba ngwa na poza nzembo ifanda na pale ayoka ngopo tangu ye asisaka classe ndé mama na bango akufaka mama bango bénéficier na fortune na été. Donc, tu n'avais pas chanté ça pour ta maman aussi. Non, moi mes parents sont vivants. Okay. Mes parents sont vivants. Okay. Mais tant que je suis musicien et puis tout le monde qui incarné les cambos. Ceux qui. Oui. Na travailler nzembo wana na tindeli épée. Après na jusqu'au parti à vidéo na sala rapona ye ndé na poster na TikTok ndesko batu panzani mbamo ba komolinga ngolo kwa ezala ki pepo na pasi wana kanga na lata ki ngonde na lobaki ba réalité ezala na mokili ndé salama ebongo ndé batu balingi yango pe donc et Nostradamus pe na mutema molamu na yazara na ngotanga moni bongo abinzembo batu balinga ngo mingi fo bimara mingi donc Batu tout balinga nzembo yo comme titre nango si maman était là batu tout balinga ngo vraiment bozelango et ko bima album na biso ya détermination zo bima kalate ya watu za jana ba studio to sa ba mastering quoi donc bozelango vraiment ko bima boko savourer ngo na ndenge ka bolinga to beta ngo ka ndenge ka bolingelango donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Alors merveille. Merveille, ma question est tellement ébélée. TV za le kamangongezo salanga pasi. Batu ninga balobi, batu bapozanga ba question merveille. Qu'est-ce qui se passe? Qui s'y est bien filé? Ezalanga na maboko na yo, to orchestre est bien filé. Yondo gera kango entre autres ou bien ezalaka nini parce que merveille les compato yo kaka ernyo surtout to lemba yoka. Ah. Non, eza bongo c'est bien mo kilinde jisha. En fait, biso, tu as rappelé l'orchestre de Koutawa Master, tu as banda idéologie. On a parlé, tu as nettoyé, tu as construit l'orchestre. Tu as raté en fait. Et tant que tu as construit l'orchestre, tu as le droit de doubler, tu as dit que ça va évoluer, ça boulot, tout ça. Ça va biso mindelito, ça va biso chance, ça boulot. Et quand boss nanga moni na ça boulot bien, na fanara quitte le droit de doubler. Bon finir pour ani, ba le titulaire. Après des jours, bon ça bon pas ni, le chef le directeur artistique. Déjà pour savoir 40 ans. Donc vous êtes directeur artistique kuna. Ouais, bien sûr.
la musique là que vous écoutez là, bah idée monsieur sur la moto, monsieur super boss nanga moro et puis massa pesa la rato validé et c'est moi qui valide tout. Après dans web ça boss nanga on va valider idée. De la musique wala bimalamboka. Ba to tsaka ba mayele na biso to yero la na ba centre ya ba balabala nga yenda inate. Nga na yero la ba centre balabala mais na bananu l'église. Na zo na savoir na praille. Et après na kena l'église quoi. Te biso to kola bongo, bon va changer en nature. Non mais faut qu'on continue. Non, il faut accepter. Non, il faut accepter la nation comme elle est. To biso ndimango bongo. To bongo sa nature la biso te. Nasina chose moi te longue pena ba chrétien. To sambela trop. Maman pasteur. Papa langa la maman langa ba sa ba pasteur. Ok, merci beaucoup. Alors, j'ai retourné un peu à moi si mamouké parce qu'on était allé trop vite en besoin parce que la chanson là, ils ont stimulé tellement, on était allé trop vite en besoin. Dis-nous, il y avait plein des artistes dans notre nabis, Namboka Nabiso, jeune belé rêve Namoré Zarababet à la maison mère, monsieur Zarababet à la quartier latin, mais tu as voulu quand même travailler auprès de Messieurs Binafilé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ils ont rendu biso talaka, pour biso talaka, tout ça pour ça. Carrière na biso kende liboso soki na mwanda muna nzamba pesanga na pusana na milaxa na miso batu ba comprendre oyo zanango sikoyo pona ba comprendre bon lokwa to zanga ba moyen ya komibimisa nde to zanga na pusa ba nde kuna biso to zanga na bango ba leader na biso ndenga na préférera Nostradamus na billet pa na ye na ko propulser comment Nostradamus garçon de qualité Binafilé Nostradamus les leaders de sa génération donc Nostradamus. Donc, ça c'est comme ça, et puis tout le monde a une étoile en Zambie. Donc. Tu as déjà fait combien de temps avec Binafilé? Donc, ça fait déjà une année et quelques mois comme ça. Mais une année, monsieur Ig, je te félicite vraiment parce que Binafilé, Nathalie qui concerne Bino na TikTok. Nathalie Ndoule wana Jero yaka oyembe loko wana abimisho pena na miso batalobi Nzembo natia na studio salango benenga nini et j'avais vraiment apprécié ta réponse obité na salango car orchestre oyoka ndeni tanga asala ke lokwa salanga bien makasi arranger nga na comprendre que nzamba yoki kolela na po mamwa na salanga mona chambre yite te tamsuna lela rapé pour la vie na moko. Comment ça? Oui. Explique-nous un peu. Tamsuna lela na bandi fi na pour ça ba comprendre nga moni. Na pusana na batu bayoka nga bayoka mamanga na misapo netka elo mobo ezali onzambe message mobo nzamba chakati na ngafu batu bayoka donc na pusa bayoka nga soko na mona Dieu t'a envoyé auprès de Binafilé. Oui. Tu te sens à l'aise là-bas? Très à l'aise. Mon que ba prière na ngako kisa mais bien que tout ne se fait pas facilement. Nyon sur arabe facilité, so zeli facilité oko sa ba mambo belé à mabe donc c'est ngako za na patience donc tema na benza ki pio na bena ozela na rovanda pena. To c'est nga 10 ans na zala wana lokwa nzamba tinenga wana et na zala wana. Na moni pena ke nzambe ayoka kolela bana et puis agissera d'une manière ou d'une autre. Voilà, merveille toi étant que directeur artistique Nabango, quand je revenais j'espère que tu l'avais jugé comment pour accepter directement l'orchestre? Bon, en fait, c'est pas pour lui flatter, mais c'est un bon chanteur. Mon iba décimiste Nambora, Baba Mouké, il y a Jaro, Baba Maraboye. Nous avons 3 décimistes dans l'orchestre Nabiso. Avant ce qu'on y a, tu auras des décimistes dans Baba Mara bien. Ma frère Nabiso, Baba Mara bien déjà, on a des décimistes, mon bazar Makasi. Bapena Makasi. Et après, il y a Tasugo ayemba na ba concert, ayemba na ba répétition, tout ça. Ayemba ta ba vura na ba studio, na ba disque ayembi. C'est-à-dire que Aza talenté, Azoemba bien, biso déjà pas biso mambo et ba musique on a ba fina ba sonne, biso raté. Ye ayal lelo moment que studio c'était comme ça non. Toi. Ayal lelo to répéter boue. To que studio na soir, to que beta nzembo ya coronavirus, ya Covid. Pour ya na ba temps. To que to si répétition, maman parlait pas boss. Tu n'as pas boss na résidence wana to dame ah bon aye maman ayembi ponga yi mutu na valider artiste mais c'est pas autant le mouvement voilà. Comment donc tu l'as jugé, tu l'avais donné combien sur 10? Sur 10 tu vas avoir 5. 5 bouquets merveille. Tu vas avoir 5 à jouer pena na musana tu vas avoir 5 na kosa il ne faut pas na ça maman bolora ba tala ngai pa na yo fona ba no kosa. Donc, il fait le lela lola. Na kosa ate.
na lela lola fort ke biso to ke lola nous sommes taka nga sukoni na zabwe atinda nga na ke ta dim nga mona bosana dim leader na biso presque biso nyonso. Tu es sûr de ce que tu es en train de dire là? On a géré au nom de Dieu. L'émission reste merveille. Même ma fille Romina, elle a maudite. C'est ce que je vous dis au moment actuel. Asala loko artiste américain bataka badim na bango. So boss na biso atinda rabiso to ndo tap dim l'église. C'est une chose que moi j'avais oublié. Mais na kola na marambo wana. Ah, na kola na marambo wana na boss na ngoma hier appelé ngate faut que na église. Voilà donc. Voilà Géro. Nzembo o yembaki premier jour yaki na orchestre ya binafilé ezaki nze monito mais peut oyoka ngoma muke hein merveille comment tu trouves soki nazoyemba yake Nadia esika na uta respect zalaki te pona bartiste lokola ngai yango na ya epa ya Nostradamus po apesanga makambo Fabrice ataka azomona Steshi mwasi nzambe oyo kantango ya Jeronimo akoyemba oyanga ntangwa na ye pai na yo popesanga makambo pakolanga fololo makambo ezowumela mpo tango ekoki nanu te na patience nanga na lolenge ya bonzambe soki bosepeli tombola loboko yaya nanga tombola loboko ezaki maboye ngai na koyemba na bakisa ta matabisi Nadia Jebe ayoka Fabrice atakanga na leli na nzembo Yannick Ndombe bokawa na kolela na lela Yannick Kongolo stabilité na koyemba Igore Wambi Christelle ya star la nidi bose na lela ya Jackie tonton maestro ngana leli na nzembo na lela Arno Wambi selon ngana lela que mes rêves me viennent. Merci beaucoup, merci Géro. En tout cas, tu chantes très bien, félicitations. Ah, Fabrice, gros bisous à toi, Balobi, garçon Pemme. Bambote, bonjour, Nadia Jebe, Balobi, Zalara, Nozana. Veut dire que les militaires font la gloire, quoi. Voilà, Malobi, hein. Ayez un bélieu, papa. Au Kanengaï, Géro. Ou bien, au Yébike, Nadia Jebe, c'est pas la deuxième fois, ma casse sur le bagage, j'ai pas ressenti. na bisaki onde tozaka moni ya chef na biso kaka mo film avec les compas azaka guitariste moko boye nalingaki mingi po azaka droit et puis ye toza famille toza ba ami mais natanga boulot ye pena saka boulot ye pena saka boulot et puis ayebi boulot siko tango abetaka apesa nga eloko moko ngana nango posa pona sankisana ngana nango siko posa mambo eza flux moko boye eza naturel nzambe mutasala ngo donc Tokota dans la dimension moro tant que embara ya sengo mobo robosa na papa sinon la seule drogue autorisée est la musique donc to se droguer de tant que beta droguer ngalinga bena droguer donc yango na to msama mboza bisote ya mama kolo. Ok, alors, avant que tu découvrir Rio et pas Yabina filé, je pense pas que ou tu une douche nabinom balamoko les adorateurs. Donc tu venais quand même de quelque part avant que oh comme pas mais c'est bien filé. Oui, maman Nadia Jebe mais na linga mingi te to lobela ba kuna to kinde da boy mon to bandaki biso la ba bozana. Et cette histoire, l'histoire ne change pas. Créer la polémique, ndesiko ngalinga te biso bossa biso asenga biso penato kota trop na mambwana te photo la. Attends, je vais te dire quelque chose. L'histoire, on ne change pas ça. C'est-à-dire quoi? Nadia Jebe, Naouta et pas ma parent Nanga, le colonel Gwabinzi que j'aime beaucoup mon papa. D'accord? Non, attends, c'est mon émission quand même. Il faut pas me conditionner des questions, Géro. Tu vois, Naouta et pas papa Nanga. Et du coup, je me suis dit, je dois quand même partir chez moi. J'ai un chez moi. Mais j'ai mon parcours dans une histoire. Moi, je suis la makasi nde naza bonoro simbelope armo sepeli. Donc, na outa na parcours moro boye pa na biso et puis j'ai un chez moi aujourd'hui. Donc, yope oza na parcours na yo utaki. Donc, ba fan na yo o balingaka yo baza na posa ba yeba pe. Moi, ni cela parcours dans ce qui avant monsieur Hugo utaka pe wapi quand même. Oui, Nazaré pas va contre-maître. Ok, ça va contre-maître. Oui, Nazara Kuna, après na longwe Kuna na mois de mars 2020. Ndena ya repano soda musika jour na ya ndena yemba. Hypocrisie na bolingo bébé na ngezali mabe. Soki voyi ngalo.
Naïbsa Fabrice Atakali. Oh, ngam na imbango. Ragamuffin, l'homme à six guitares. Les DA du groupe. Naïbsa yo. Ti maintenant yoko vocal ngoti. Yango bena bat balela ngomabe. Ni nyango esilaka te. Mabe soki ezali malamu mpe ezali. Ondimi otikanga lelo na nzela. Otali ata bolamu na ngai te. Oh Erike. Oh Mandala na ngai. Erike nazozela selilo basuka. Kotikanga bongo te yo mokolo na ngai. Fongola ya motema eza na maboko no. Mandala. Erike nazozela selilo basuka. Kotikanga bongo te yo mokolo na ngai. Fongola ya motema eza na maboko no. Mandala. Erike yonde mokonzi ya motema na ngai. Nyonso koloba nanga na kosala. Na butu na moi to pe na pokwa. Erike Mandala yo. Kolela nanga ezali yo koseka nanga. Kolela nanga ezali yo koseka. Hypocrisie na bolingo bebe nanga ezali mabe. Soki oboyinga loba nanga na simba nzela. Mame pasi nanga. Mame jagger tuku lumière. Pichu di fwana comme Sébastien pasi nanga. Mame a Fabrice Attaquant. Mame Océan Diallo. Pacheli Mabulana. Nyoso mi kongenga na miso mi jali wolote. Oyo yoko mona mi kongenga lelo. Tango mosusu lobi mi konuna. Mame nga kolela nanga. Nadia jebe nga na lelio na nzembo. Mame Hypocrisie na bolingo nzam. Hypocrisie na bolingo bebe nanga ezali mabe. Soki boyinga loba nanga na simba nzela. Mame nga kolela na ngai. Mame jagger tuku lumière. Pichu di fwana comme Sébastien pasi nanga. Mame a Fabrice Attaquant. Mame a Fabrice Attaquant. Mame Océan Diallo. Pacheli Mabulana. Merci beaucoup. En tout cas, félicitations Géraud. Je manque même des mots pour te dire. Tu chantes tellement bien et je t'apprécie, je t'encourage. Tu dois toujours continuer comme ça et tu iras dès l'avant. Alors, merveille. Une question épanayopée. Accompagnateur, rapé belé, Balukaraba qui n'est pas maison mère, Balukaraba qui n'est pas papa chéri, ainsi de suite. Mais pourquoi tu as porté ton choix chez M. Hugues Binafile? Moi je dirais que c'est un destin. C'est un destin, c'est vraiment destin. D'abord, la musique urbaine, on en sait l'élo, la musique on en sait la rumba, on en sait la l'élo. Moi-même comme ça, je ne m'attendais pas à ça. Je ne pensais même pas qu'un jour on en sait l'ango. Tu rêvais quoi? Non, je faisais la musique, mais je faisais la musique chrétienne. Ok. C'est la musique religieuse, la musique chrétienne, voilà. C'est ça que moi je faisais auparavant. Ouais, c'est ça. Et après, subitement comme ça, je suis tombé là-bas. Comment? C'était comment? Dis-nous d'abord. Toi, tu étais à l'église, tu chantais à l'église, le fils du pasteur. Parce que moi, je me souviens, un jour, ma maman vit avec un artiste musicien, il a dit « Seigneur, moi, la baby ». Et toi, c'était comment un fils de pasteur? Et du coup, tu as abandonné l'église pour aller chanter. Je dirais que c'était aussi comme ça chez moi. Ouais, attends, ça là, bon, papa, le bimon, la baby, tout ça, bon, bon. Mais c'est qui moi difficile auparavant, tout le monde a sika. Mais ce que j'aime chez mon père, son habit c'est qu'il n'a que musique, n'a que musique. Alors le vélo, faire n'importe quoi ailleurs, on a la zone aussi classe, comme il m'a dit à l'église. Cette église, tu n'as pas parlé, mais faux. Mais si on a bien quelle musique, on a carré. Non. Le verset biblique, et ça n'a pas bateau, il y a autant à tropé. C'est-à-dire que nous sommes pas Jésus, livre pas de connaissance. Si on a un danger. Voilà donc, j'allais dire ça. Bien sûr, mais cela ne veut pas dire que je suis sondé ni de mon mais non.
na douete. Mais ba mise pe bazaki belé yo yaki kamba moko kepa bi na filo eloko nini etiraki yo kuna eloko nini etiraki yo na lobi eza destin. D'abord notre amour patron la ngai Drangueta full boss. Asa déjà grand frère mon bono loba ya palais. OK. Moi je suis né à Gisenso mais grandi à Matete. De longa matongo mutayebi ngata mona ngalo ya mona Matete. Mais na mona Gisenso na wota makuna. Na longa na ba 2003 si je me trompe pas. Parce que mon temps ngayebi hotel mona lo raso ndeni ni mona Matete. Parce qu'on a David dans un orchestre mon boy et pas venir sur mon kala wanga moi muke na ba âge moi ta 7 ans. Mais rien dans la musique na 2000 et puis tu avais 7 ans. ouais na la musique mo boy ya ba quartier quoi par na mboka na debonom kuna na 16e rue. To na rap ba fi ba na rap kuna na na la bango. Donc wana bazanga kuna ba leader musupe mboka na minute na ko cité ba note ta musupe ko linga histoire te. Mais on a lo bango po ye mo beta li solongo. Voilà. Kala déjà na ngada ba ve to mona ngabona lela ndule fort. Voilà ce que nous avons pas kobar na longo chez biso. Tana zonka. Kuna moi liberté ezala. Liberté ezala sikoyo. Liberté ezala ba tsana sandule tout ça donc. Mais na mokili una ndenga ba parler na biso. Bolinga te. Donc on a kepa kobar nde salanga pena joie vraiment plaisir yo sandule. Ponga na landa ba ve beta ndule na ya. Buna yekola na ba leader musupe yotanga kombo ti ba ebinga bien to wana ba centre to ko leseka wana ba matete na bangilima to yebani sauf ba lobara de vérité te surtout lobia moninga ndenge sala ça faux et ça et tu as déjà fait combien de temps là-bas chez mon boss? Ouais, déjà 3 ans. Ouais, c'est beaucoup hein. Déjà 3 ans. 3 ans ba mon chef okutaka batu musukuna te. Bien sûr, nakuta pe chef. Mon frère je salue à passer coffrage basse. Bassiste na biso. Nakuta yem tara directeur artistique et après souvent à la 60 marambo. C'est moi qui lui reprochais. Il a raconté, je boss pas ça, il fait fausse note, c'est patron. Koto ya moi teo mimabe, mais d'ailleurs bang. Moni, parce qu'on a noté la grand frère. Je voyais pas na rolo baté son nen na des boss non, je voyais un grand frère. Je voyais pas ouais, je voyais un grand frère, j'aime aussi mon boulot, voilà. Bien on a non leader, on a non yaya à parler. Ah, yaya à parler donc. T'es koto ya faux, faut ça même nous dans la fou, ça est bien été. Parce que dans la orchestre na dans fonctionnalité. Grand frère a parlé dernièrement na auto tikala na concert mo ya Mwanda na gisi na participation na répéta. Yo pour aux participation. Eza musala. Ngai soki ba suspend na ngai te. Veli compa. Ngaso ba suspend na ngai te ba masa musuba ko matetu. Moni eza bongo ba masa musuba ko matetu. Fonga na l'exemplaire. D'autres personnes orchestre de Batar il y a qui merveille ça la bon orchestre na bango. Moi le banini na moi le roi grand frère. Parce que moi je vis dans sa maison. Dans la chérie, dans la famille, na sikala bona kenda ndule te mama, ma véro, mama biso, mama filé. Avec ça, ah, mère boss wo, yo ki ndeni o tsikalia, o sali bon ndeni fo funde pa na ngai. Oui plaisir na yoka. Voilà donc c'est un grand frère pour moi. Na linga ki na sala musique na bato da bazala na sawana gospel. Pour boss na nga gospel. Ata musique nzambe. Voilà donc nanolo babongo. Bato musuku baloba o abando betala Marie Misamu. Kobeta na Marie Misamu non na lisolonga na yebi babeta ndule moko boye Marie Misamu pas ala donc Marie Misamu za idole ndenga loba na sœur Rebecca Malope et puis frère Ngonde et puis Matou Samuel tout ça voilà donc ba voya linga auta gospel na auta gospel sala marambo azala le lope comment boye parler car tout ça marambutu maintenant ndima ngote. Merci beaucoup. Alors Géro tango fandaki nandaku tu étais gamin ozo yoka musique oyoki ba mikolo ni ondo yoka oyepesa o elengi wana oui elengi o ça la deuxième fois mukolo ni no yokaki Thomas guitare et là oyinda lelo avenza leli lele ngana kolela sena nzembo pasi nanga susi ya kolela moto betela tolo mbale bele bambale bele otutela tolo yona Yesu ka beli wango olobana batso yona yeboko tikalako kabwana te ataliwa bino sanduku moko mutambala yo Jonathan kasi lelo nafandi pe na kanisi maso na lobaki
ekomelinga ndeti kaka na ndoto moto na lingaka koleka na tutelaka petolo akei ataelaka te Mutambala yo Jonathan Oh Mutambala nazali kaka nesika yo tika kingai atapasi atabisengo nazoka mwa kaka bolingo ndenge yo zonana nazoluka na bosana memakanisi ezosimba te na motema pasi ezoyingela nespoir ke yokozongango nzotwa mwana moto eni okwami na makanisi Mutambala tango ngai nakolela solo na nzembo merveille komparaga mofile na lindanda na ye akobeta ye Nadia Jebepe na mikro na ye azoyokisanga oh nalela nzambe Ragamofile merveille kompa balobi siko to pesa nzela kwa Nadia zela pena pardon Nalela Fabrice Takananga Nanzembo Nalela Ange Kimbie la ville calme trésor Kimbie Nalela Maître Pide Makaya Nanga la puissance du monde Maître Biki Larson na Koyemba Capitaine Junior Malukamba Nakolela Arnaud de Kubuyuyu Nanga Japon Nakolela honorable Gucci Shombo Kanawa Nakolwezi Ragamofile mawa Nakolela mamili nzemba tous pepele ya mbetolo mami Nalela mazarenzi malinyo kwa tembe Exaucé mwanza ngala nakolela Yanike ndombe mokonzi na yembo na nzembo Christelle ya star la midi bose mawa Igore wambi Arno wambi ataka Ngape nakolela nikesheta nakolela ya patungolo kweya te toujours likolo nakolela ya patungolo mondo pantacle nalela ya patungolo nga nalelaka section musique mobimba tolingaka bino makasi bo comprendre que section musique vraiment nikesheta Trésor Bakalos mon ami yo moko ebi place ozali ya patungolo. Merci beaucoup pour tout ce que tu continues de faire pour moi. Guilamondo Pantacle Mambote, bonjour Nabino, tout maître Merlet, encadrement toujours. Donc, Nadia Jebe Aling Rabino trop. Alors, dis-nous, modèle na musique, c'est qui? Modèle na Al Pacino, ils ont rédit à mission, on a l'ingé tout pesa. Oh Al Pacino. L'ingé pesa sous rédit à mission. Tout pesa sous Papa Jean Goubal. L'homme m'a rédit à mission, tu es rango. On baza ba idole na biso mon. Utanga inaya wana mokili Nadia Utanga inaya wana mokili nasalaka na motema pembe maboko likolo nakolela nzakomba sunganga ye moko asunganga nzakomba yokanga sunganga na kende yoka solo kolela na kolela oyanga imwana ya mobo kasi bawa ya solo bosunga ngai mwana nani okwami na babwale ya mokili oyo nakoluka nzela na bendana Nadia nalobi soki tozotanga kombo nete kosala pasi kamera kasha zotala biso foto tanga peta kombo na ye ba kombo na ye Abigalu Adida Lumumba yaya kasi bomengwa tana reve na lamuka ose ya mpongi bapasi na kobelela pasi ngai loboko moko nani akosunga nga geita na salela kase bato ngai na famille babola mama mokolo na kozua eyebani te ata nkalata jour bomengwe loko nini
baye bazuwa boyo kansango liwa ezalaka na ndako ya bomengo bwale pe ezalaka na ndako ya bomengo kasi na wela te kasi ezwaka moto nyonso ata ozangi ata ozuwaka mama Nadia nzambe asala masoma ye na ngonga Joele bomengo watakala yengaye nakozuwa nakokoma lokola bango kudia ntinu kuyuka inwa maso yesalemaka na se ezali ya vi ya nzambe bato mokili nini na ngaye lokola nakufi nano te ebomengo watakala bomengo baye bazana yango basimbaka sutani ya nzambe te kasi sena mosala ngai nazali awa na bakini kokolisa bongo nanga kozuwa mayele kozonga mboka ngai na boyi bazizanie nadianga na sali nini ngai na boyi bazizanie atakanga na sali nini. Merci beaucoup, Gérostar. En tout cas, félicitations. Alors, Merveille, vraiment, na émission Nabiso, je sais pas, Merveille, tu as quelque chose à ajouter par rapport à l'émission et quelques dédicaces, ça fait du bien, Merveille. Si par rapport à l'émission, d'abord, non, merci parce que vous avez accepté Pébiso. Merci. Pébiso, ouais. C'est une émission qui tu parles bien. C'est pas pour te flatter, mais tu parles bien. Moi, je suis sincère. Merci beaucoup. On va bien, là, c'est pas le fort. Amia, c'est une émission bien. Et surtout, sur ton rôle au moment actuel, les boss vont rentrer, des gens qui tu as ça, c'est pour les 28, les 30 tu mets à concert, je n'ai pas vraiment des précisions à endroit, tu mets à concert, les 30 na gombe, et puis tu as des concerts, et après tu as des voyages, il y a Lubumbashi, tu mets à Lubumbashi c'est pour les 12, et puis à l'ECAS c'est pour les 14, les 14 tu mets dans l'ECAS, c'est la kermesse de la paix. Ouais, tu mets à Calamité. Tous allons bien et puis tu comme qu'on répète dans le siège Nabiso. C'est tout banda, c'est tout ça là on a déjà battu bien toi les voilà. Dans le souvent je me retrouve situé ils ont juste ici à 7e rue limitée résidentielle et puis chez le premier abonné chez maman Mimi Kumbu. Tout ça on a donc chaque mardi on a répétition en coulisses les jeudis tu répètes répétition public Nabiso ba fan Nabiso bazo ya wana en tout cas pas mbola bino. Tout mon ami papa c'est frère nyanga est-ce que bana mbongo. Mbongo zalaka pas si l'autre fois j'avais vu les boss Pablo Kin il était avec nous donc musique est bien au moins on a patron mais prêtre bazoya frambo orchestre et ça otiga ba aura douleur balela ai des fois tes activités na bino zongi les adorateurs nyonso ba fan na biso ba vrai mélomane de musique et kitoko o bolinga pe ba artiste ya les adorateurs bolinga boyo kabiso c'est les moments. Bon, ça a été maintenant émergé bisous tout ça marambo. Pour battre là, bah, mon attaque patron, mon répéter des shows. Musique bête, bah, genre, bah, yemba, bah, massa, bah, yemba, donc, bah, Michel, bah, Niance, bah, bah, ça m'a bien. Chef Nabiso Koumoisa, on a opé, c'est la marambo. Puis, c'est je Imti Loulou, c'est je Nabiso le plus intelligent du monde. C'est moi qui ai dit ça. C'est moi qui ai dit ça, j'ai bien précisé. C'est Yves, bonjour. C'est je Imti Loulou. Des fois, tout ça, et puis l'homme selon le cœur. Mon vieux, mon grand frère propre, Arnaud Ambiselon. Voilà donc, Dropenza et puis directeur de RTS, ça. Mon numéro c'est plus 743 81 888 48 74. Plus 743 81 888 48 74. C'est mon numéro. Sur Instagram, Merveille Licompa, c'est Facebook, Merveille Licompa. Donc, il y a un là. Merci beaucoup. C'est ma fille Romina, mon bébé. Romina bébé, Tata Nadia t'aime beaucoup. Ouais, Romina Ekila, ma fille, je t'aime beaucoup. Voilà, Togo. Romina Ekila, Tata Nadia t'aime beaucoup. Naboa Kyoko leka papa. Voilà, alors j'ai retrouvé Nasuka émission. Bien sûr, il faut dédicacer et puis numéro. Alors, Tokomi Nasuka émission Nabiso. Un mot par rapport à cette émission et puis quelques dédicaces na numéro na yo et ça bien pour battre le comme makasi na zo informé. Oui, merci beaucoup Nadia GB vraiment ngai Géronimo Gérostar le professeur ba comme on yo so bobenga nga wana donc nga mission na bino biso yo
Donc batutu boko joindre nga na pesi non merci na batutu bazuli bako la biso na émission oyo bozui ta na bino pona oyo kabiso vraiment c'est gentil na pesi mbote na Nostradamus président nga yo apesa nga makambo vraiment na musika place azoko émerger to ebi ke kalater ozana biso vraiment ba mbote na yo belé ba bon séjour donc biso pe tozara on a bakin donc boko joindre nga na plus 243 89 598 98 12 plus 243 89 598 98 12. Merci na batunyo so balandi biso lisusu na pesi mbote na Fabrice attaquant de pointe toujours likolo na bosanité mai Miline Zemba ya tous pepele ya mbetolo Yannick Ndombe boka o mokonzi bambote na yo na bosanité mon capitaine junior au Malukama bambote na yo maître Pi de Makaya maître Biki Larson. Il y a Joséphine, il y a Joséphine l'Autrichienne. Océan Diallo na pesi Mbo TV bakoto za malgo boxa petit na yo. Na bosanité Urushalou la mama Rose à la sirène. Donc voilà, on va faire ceci, Géraud. Moi, je vais clôturer l'émission et puis je vais te donner le micro. Tu vas faire un truc là pour nous, c'est puis s'abonner à Congo Winner TV. On va faire ça. D'accord. Merci beaucoup aux artistes. Je vous dis merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. En tout cas, artistes et Bazara très occupés, mais ils ont quand même accepté. Surtout Merveille. Merveille, tu m'as fait vraiment plaisir aujourd'hui. Et merci d'avoir passé à mon émission. Voilà, Merveille, c'est un bon accompagnateur à Grataka vraiment. Kitoko Makasi, un petit mais costaud, Moussale Belé Makasi. Félicitations à toi, Merveille. Et Géraud, tu chantes tellement bien. Continue comme ça, que Dieu t'amène. Batunio so la musique. Je dis bien, Batunio so constant maya si balobi protéger base. Ah, mingi mingo talipe Géraud, ngam tuna lobi. Constant maïs na Turquie kuna veut dire au talipé Géraud ebi ke ngana komisaka na commissaire là qui miembe et comme qui soki po tali Géraud et au ça pe kabiete voilà merci na batunio so bozo continuer ko soutenir Nadia GB surtout à ma grande famille Gwabinzi na linga kabino tellement il y a Florence Alice il y a Michel il y a JC Nomi vous êtes tellement nombreux je suis la cadette de ma famille Bozaka tellement ébélé na linga kabino makasi merci na ba musicien surtout basala biso confiance oyezalaka obengi il vient quand même assister na émission et merci na Fabrice merci pour l'assistante na yo Fabrice merci ceux qui vraiment bo sepela ki na émission bo peta merci na Adida Lumumba l'homme à la taille S na habité alia kana moi difficulté mais lelo na comprendre les billets les belés na habité za pona nini donc merci à toi Adida pour ba image ya kitoko makasi boye na montage ya bien et na mona ki pe émission na yo moko sala ki en tout cas félicitations hein félicitations à Dida moi Moussala ezokola malembe continuer ka bongo na kotika l'espace kala mingité Moussala vraiment ezokende bien alors comme il a ce émission, moi votre Nadia GB, la femme selon Jésus-Christ et autres m'a dit mille esprits. N'a pas si mote bonjour à mes deux bébés d'amour. Samantha et Edoxine, maman Nadia vous aime beaucoup. Alors je vais laisser le micro à Gérostar. Il va nous faire un truc là pour ACP les Sabiso. On a Merveille les Campa. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Congo Winner TV chaîne yo ya malamu na Congo bino nyonso bo s'abonner kuna information ezalaka na temps réel ya koluka mosika te yango eza toujours pene na yo Congo Winner chaîne yo ya malamu eza vraiment bonne lokola mama Fabrice atakana lela bae bozana ba mama bo batela bango malamu po mama za richesse pe bonne na tango ya pasi tope ba chagrin ya mokili biso baye tozanga ba mama nde tolobaka boye si mama était là usha lula mama Rosa la sirena si mama était là ngama na banzo ekauka te na motema ya moto alingi bamvula pe mikolo jamais koki ko effacer ba souvenir oya bolamu na yo merveille photo na yo monima ya pamba na miso kasi na ba pense nange ningana kapona bolamu na yo toko anga na te toko bosa na te bolamu na yo nalela bolamu na yo mama kombo na yo na tiango likolo ya chambre na ngai potango
ntango nga nalalaka namonaka yango elelaki ngai na mai na miso mai na miso ezalaki mpona pasi elelaki nga na mai na miso merveille kombaraga mofile mpona pasi nakolela mama Congo Winner TV chaîne oyo ya malamu ye na Congo bino nyonso bosabone kuna kuna information ezalaka na temps réel ya koluka mosika te yango eza toujours pene na yo Congo Winner chaîne oyo ya malamu eza vraiment bonne. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.